Bon bombelanga loko. So na kufi ko tia ripte. Yaya désormais, j'ai eu Maïbel, la palpiteuse. Je vous ai palpité quoi. Luna, tu as forcé jusqu'à chercher les youtubeurs, l'internet, à entrer, à mettre le nom, à mettre. Eh, alors, Jemima, tout à l'heure sorti médiatique, il y a Gabi. Il y a Gabi a critiqué Luna. Mais ce qu'on a dit, il y a Gabi qui a dit, ah non, il y a Gabi. Il a fait un néné. Libanda. Si on affronte les bandes de TV, le bois parce qu'on a la TV. On le bat, on a comme un nom. Bon, le bâtiment on a la TV, on a pété autant qu'on a mis la TV, l'eau, TV, à part. Mais, on a eu dans la langue mais le béda d'anniversaire, on a bon, on a beaucoup 3000 francs. Mais il y a bien les moutoutés. On l'a ma casse. On a la théâtre. Pas de balinganga té. Tana comme au tambola. Désolé, pour Nzambe. Tout ça c'est grâce à Luna. Luna, moi, ma bé. Luna. Luna, le salut, tu m'as marqué. Dès qu'il y a 3e épisode. Ah, bon, qu'il y a 4e épisode, il y a un mobile n'est fini. Abi, fini, il y a les chèques, il y a les nions, tout, il y a et ta version à l'ingami. Que ces livres de la vie ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Nous sommes locaux. Eh, non, nous sommes à popcorn. Pour aller à popcorn, maman, moi, ça va popcorn, moi, ça, là, qui toko. Oh, la money baby. Baby, na moi, baby, na garçon, mon bébé. Nous, on a des garçons, pas peut-être avec Kalanzela. Non, deux fois je regrette. Est-ce que ma pécio information oh ya baby doncha, il paraît-il Moutou et Zabier. Nous sakala nzambe passer de la foi. Tala ndebo sakala nzambe de la foi. Téléphone nzambe na ayo kabino. Na loba na famille bote total la film na biso na 4 télévisions, na ba iPad, na ba téléphone, total ngo na métro total ngo partout. A salisa batu comme ça ponctuel na vie. Ndabandeli comme 16h30 ya belle vie. Non, 16h30 ça. Eh belle vie. Bino na moye avant 16h30, c'est votre chez Kabiso. OK. Félicitations à madame. Madame Nene Botai. Lisu likola lisu. Place on a la temps. Tu peux me moins de temps comment on s'en a YouTube. Vous te m'as poté pour ta YouTube, YouTube PC en moi je suis dans tout cas merci Mingina Bino Bande qu'on a ngotela. Finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous captez biso à travers le monde, partout. Et si Kabozali, même na Libanda, ya Kinshasa, na ba province, surtout dans l'Arabie, Makasi, na diaspora, Amérique, Australie, partout. Merci beaucoup na confiance na bino na chaîne Oyo GI Télévision. Il y a Yemoko. Donc, Bambote na bino tout bon continuer à s'abonner, bon continuer à aimer ma vidéo, à partager. Aux vidéos na Facebook, na WhatsApp, cause la égoïste était. Pesa muninga, kabola na baninga lipa, batala bamona. Oyezoleka na GI Télévision. Merci beaucoup na bino tout n'enge besoin attirer toujours attention na bino mukolo kiti o na botole kiti o lelo parce que nazana makambo ko tout na elle s'appelle Jemima Ibele, gros bébé de la presse Candy.
Donc nazala makambo belé à kotourner lelo et d'abord to lobelane ba sujet par rapport il y a promotion ya film oyo Josué oyo tomoni ma belle vie banda auti et pas ya pasteur de la foi déjà memi biso na Bible 2 fois tozo comprendre tes anini mbalo ya kino na ba pasteur na ba église toko sola sujet wana et puis toko simba lisu sujet ya mariage ya sœur na biso Nene Boutaï. Voilà na théâtre quand même bato bazo bala na moni jita pe na États-Unis kuna na molongo ani na ye yo vandika bata maboke bato ba kolomo sinzo bata maboke boy mais ba année au tout bata maboke bazo bala pe na makasi félicitations na bino. Voilà na mariage ya Nene Boutaï. Tout le monde qui les abakouk, tout le monde qui famille Libota, mais famille Libota, j'ai mis mon dira se retrouver moko. Tout le monde qui déjà, on dirait bazagina teka, mais on dirait bazagina en danger, urgent. Cachiné au wap Nathalie j'ai na image cachiné problème Nathalie ils a problème nini. Tu continues ba question na lilo. Mais tu vandika boye porte fongwami. Selon les informations de Tozu, ser na biso baby donja. Il paraît-il, n'habité dans une information bien pas Jemima, mon tout est baby et baby. Est-ce que c'est vrai? Et ça là-bas, tu vas écouter une nanzela, on peut pas singa, papa parce que baby c'est ma fille. Oh à chaque fois on va que moi la mort l'équipe ba annonce na valeur, na fongole ma na maternité ya nzonzi, na théâtre, na bimisa inde modero bimisanga, kokwa modero, lelo babi mutu eza bien te. Est-ce que c'est vrai? Tout solo on a Jemima, ce qui a yébipé sangoana, tout solo là, et puis tout simba moi ba sujet mususupi. Oyo, ce qui moli mo nzambe simbinga makasi penao. Ponga linga okomesa na invité te. Na ko bete biloko pene fa loba. Voilà. Montréal, na yebi ki tozali loba mona yo. Gros bébé de la presse. Bonjour. Voilà, bonjour papa Kouloutou, ya famille Bota. J'ai comme ça. Je suis Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise de la Giga, la fille qui dérange, maman d'amour, la fille troublante, montonnant succès. Jemima Kondi, oh ya Berdi Kondi, la patronne, maman Kioma. Voilà, Bambote, la blotte pour l'ingara Jemima Ibé, les familles Ibota Mobimba. Merci pour votre soutien. Donc, de partout hein au bolinga jema ibele mabanga bandi hein parce que babi envie de ça voilà merci beaucoup na papa la ngai o no bana libanga na ye dédicace à mon nene papa Jean Boud Mayembo motema ya maman Anas depuis Paris, papa Jean Boud Mayembo motema maman Anas, ye famille libota ya sûr. Ya kobe abibi so nyonso. Atanga langa ba koma mutu moko. Na tina bi papa za famille libota abi ngai je suis fan de vous tous. Papa Kouloutou Kobetos en tout cas vous appelez fan na solo 4 fois boss FM 4 fois boss l'argent l'appelle papa. Dollar l'appelle boss. Héros l'appelle patron. Voilà donc Bambote depuis Paris. En tout cas pour le soutien au ça la pas j'ai mal ça m'a plaisir. Mamie t'a dit de moi-même bientôt là na Kinshasa to savourer mamie t'a dit na famille bote ya sûr. Peut-être pour j'ai mal je suis là, maman Hortense depuis Paris. En tout cas, ba question ya comme na biki. Félicitations à madame Nene Boutaï. Lisu likola lisu. Madame Motema ya Brunel Zola. Eh, nous sommes reconnaissantes, hein? Nous sommes reconnaissantes. Alors, Jemima, conseil nous dans la carte. Nous dit, Nene, yaya, mon bal a bien gabalo. Mon bal a bien ballon, nene, ko tala succès te yaya. Ko tala te succès le kabala. Et belé batala ba succès le lotu na ngba koma api. Ba jaune, ba orange, ba koma ko te ba butu na ndaku, ba bébé butu. Mi bala bala mi kie po ba zela ka mabala ba sakala nango. O moni ngani na vanda kana ngabo Yakobe. Oh mutu ba bimi jemenga balo ye na ko tala ki go bébé la presse na ngati. Tika boy. Non YouTube. So bien tika na tiki. C'est mon mari non. Ai honoringa. Apesi mon papa parent nga. Ba honoringa. So bien na tika na tiki automatiquement chaîne les conteneurs on doit travailler au travail. Mais ngande na tiki.
Eh, na tiki nde YouTube parce que musala o na tangi lango. Na ce chéri le ko boy YouTube na lenga baba de to ke na ba clash. Na conseil ba télé rete langa na ndaku. Mo ba recette mo ba na la tenu la mama poda mosaka. Ndi ba tsaka mo mabenge, ba télé réalité. Mabenge ça ba mbala. Mbala ba tsaka na banini boy. Na ko changer ka forme. Mais na osala ka YouTubeuse mais ya ndenga boyete. Vous comprenez? Mo ba inanga ko orienter nga. N'est pas otika. Oh, mba ine déjà avant que d'abord là ko pexé. Nene bye bye. Bye bye YouTube. Bye bye YouTube. Bye bye miniature. Miniature eh nene. Yako bo rataki. Na ko tamba bo mena bo tuna kesi. Bon, tozo ya wana vraiment gros bébé. Merci beaucoup na Anima Longa. Vrai na biso. Anima Longa depuis Canada maman ya mapasa. Maman passe à Davina, David et puis Élisée Lomboula. Voilà. Babi Anima Longa de nous-mêmes. Tout maintenant ni que du makosa biso hein. Obeta nzete. Obeta maïro panzala. Voilà, j'aime. Nangina tuno question mo avato kota. O regretara te neko kota na musalo. Non, deux fois je regrette parce que nga pena na ka pena pour la TV. Enga na kena ko tengela musala o na ICA. Na ibara teke na roya na YouTube. Pour que je me disais que je serais une grande dame de la télé. Moi, j'enviais plus baya Laurent Tendance, Henriette Konjinga. J'enviais Marlène Kassanga. J'enviais sœur na biso tout oya kala quadruple H sakana te. Au senti na zora bango tout na sangsa bango na kati nanga. Ce qu'on a bien bongo le quoi pour la bango ne ça musala le quoi bango parce que c'était mon rêve depuis nazara là-bas 10 ans là-bas dans une femme de la télé il y a na kibité le quoi là qui da UPEN là-bas je suis gradué nabité koko koluka musala UPEN la classe na tengela za passe faut que la ambassade ya faut à la moi appui ba simbo boya ya l'ambassade nabité maman nga dépensé déjà te non que il facile que sauter pour la dépense na ke nga nzela mukuse na ICA na côté na ICA na RTNC place oyo ba masu ba chanter kanimo baleka pio bandi makaseki to sana télé claire po bandi mona chaîne foka ici place nga na tang to bomona nga mwendo te poto koma ko sangana na kata YouTube oyo boto mo ba poto YouTube pese nga moi choso na yeboko dans tout cas merci mingi na bino bande ko nanga otalanga funa kala moi choso ba satike non na kozika urgent ya na bandaka na nga bien na TV couleur télévision pam trésor kalema tozala wana ba Jaël Matondo ba Nadège Kimana tozala na couleur télévision na Nadège Kimana ko le moyo tanga na ina tele ko tanga na ICA nga kena ina te pardon ICA pardon te pona yebi mutu na 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 ICA na ba ina ngape na TV malamu yaya TV ba na 8h ti 16h yaya ba condition na kena kuna celle moko 2h TV na ben côté on ko changer 8h 16h ba pesinga mtanga na salle miso dimanche na ba musicien 2h TV na nota là tala nga 2h TV dans na ba musicien pena bona plateau pena ko j'ai mima ya directeur de production lingaka sa touche opekula linga sa ka touche pardon, totika moto. YouTube. Yaya joue. Au moins YouTube na un mauvais souvenir à YouTube. Na kota YouTube Yakobe. Zela ta corridor. Na kenoti ra batu. Moi Jaël Matondo la benga. J'ai maye ko tika la western batinga mbona. Nzami basala ngondeni. Basala ngondeni. Et ça le marandeni. Hey, un bon matin. Un bon soir. Un monsieur comme JB Koumalou t'as été à Paris dans ma vie. Voilà. Les pétroliers de la Sabamanga m'ont 300. La dit, Nzam, oh non, l'autre béni. Et banda, moi, la série a continué. Ça veut dire chaque vendredi, tort. Chaque vendredi, tort. YouTube est lengi. La vendredi, voilà. J'espère que vous comprenez du gros bébé de la presse. Gros bébé de la presse. Tu continues à nous sujet. Tu moni film. Maman ni maman. Maman, comment. Je souhaite. 1-8. D'abord. Mais nazo mon appel c'est comme si famille bota ba koti moi muke na distraction ya makasi famille bota en tout cas biso to na eloko opesa maman te ka ko consommer ba film ko partager kaka
Na loba na famille Libota totalaka film na biso na 4 télévisions, na ba iPad, na ba téléphone, totalango na métro, totalango partout. To partager. Omoni tant to otala te ba ko mo seka biso. Oh na même to be bota la famille Libota ko ba vandi ba bango tout ba vali ba otala ka biso koto. Pourquoi ba lo bien? Parce que ba moni côté na biso moi négligence. Distraction, distraction, beaucoup de ma finga batu, beaucoup de distraction. Té, biso to finga raté famille Libota. Biso to consommer ka biloka maman na biso. To taka e poa, to soutenir ka e famille Libota. Film oh Josué et qui to côté. Ba vie ezata, beaucoup consommer film eta. Famille Libota, na pesa rabino confiance. N'avez pas la bino déception à la raté. Famille Libota c'est comme si on ba komolanda trop makama musique ba polémique la musique. Elle a un problème ya. A tout la nuit polémique à te musique. On est que 16h30. J'ai un rendez-vous et quand tu rappelles c'est raté. Muta sala a salisa batu ba comment ça va ponctuel na vie. Muta bandel comme 16h30 ya belle vie. Non, 16h30 ça. Ya belle vie. Bino ta boye avant 16h30, c'est bo toucher ka biso. Et d'abord après 16h30 beaucoup l'entend bo toucher ka biso pour belle vie nem les guides. Il faut pas l'ande pour ça marrer. Oh, na biso lelo beso ba parce que non. Batokomo le kabako sa produit mo makele bele ba otama na banzela ba otama banzela ba kotama bazando ba nini bose que produit n'était comme té. Vous comprenez? Produit solo ba sala publicité dans la TV. Vous comprenez sur ça la promotion. So comme kamara banzela ba nini. C'est que produit na bo que baisse. Ah, maman ça nanzela. Baisse. On est bien en baisse. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que famille Libota to consommer. Film la biso Josué 1:8 et la version na linga mingi. Que ces livres de la vie ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et après vous continuez la souka ndeni souka. Ça veut dire que maman a cotisement va verser. Bino tout on va verser na film bolandi belle vie. Tika boy. Ce boy ka na verset biblique na Bible ba. Botonga na film ba bolandi belle vie. Tu comprends un peu après pasteur de la foi ko église ko peksa moto qui t'a mona qui Psalm 68 verset 4. C'est quoi comme na Josué. Lobi nango to comme na Isaïe. Vous t'inquiète. Ba verset Esaïe et ko bima. Bevi a ba verset na tiroir. Ça veut dire ça montre que Bevi attend la Bible. C'est une femme de la prière. Attends la Bible. Na mi connaît ko ya ba Bevi wala ba lokwa ba chanteuse. Au moins ni ba tout comme ça ba comme ça tout sur comme ça la idolâtrie. Ba ko adorer. Non ba adorer ka Nzambe. Biso to ba ba œuvre ya maman na biso. Vous comprenez? Na Josué 1:8, bâti pasteur la biso Elbi. Oh ya CFC pasteur de la foi. Bâti Elbi oh pasteur de la foi, ça lik hypocrisie. Ndengeni ya avec en le cas na tous les déchanté aller azui à témoigner à le cas. T'as plus que la ko réfléchir. Elbi bongo. T'as plus que la ko réfléchir. Votre réflexion est trop bas. Vous avez C. Pasteur Elbi aza pasteur d'abord. To bien un pasteur n'enga solo. Et puis aza artiste comédien. Abana ko jouer na groupe pasteur de la foi. Ce que le lobe pasteur a monique na ba pasteur tout au ba joueur ba rôle ba pasteur. A monique a pasteur Elbi ça n'a rien à voir avec le pasteur de la foi. Ça n'a rien à voir. Et puis azo concorder na casting. A concordé na casting azana elobeli ya papa na de la foi ana batike papa na de la foi ana ba version papa na de la foi il est comme de la foi. Et puis pasteur de la foi na pasteur Elbi ça n'a rien à voir makamo pasteur de la foi à Lobaki et ça n'a rien à voir là c'était les décisions du pasteur de la foi parce que il y a même qui décision na yé mo kazu ya mo personnel et donc concerné pasteur Elbi sur Elbi te Elbi. Et quand c'est passé Herbin et l'eau monte. Et quand c'est passé Herbin et l'eau monte. Mais les lots boé, bah comme qu'on finga hypocrite. Au moins même le sakana va passer de la foi. T'as la nebo sakana mon Zambia de la foi. Téléphone d'ami na ayo kabino. Il faut ayo kabino pendant quoi facile pendant Zambia. Moi qu'on a mis. T'es beau sakana Zambia ma kasi. Bon mon beaucoup mo ko lo mo ya ba jouer. Le colon ya YouTube. Je me demandais pas comment on a passé de la foi on dirait pasteur à famille Libota. Oh, pasteur de la foi c'est un pasteur qui dirige CFC à monde entier. CFC comme ici aux États-Unis, au Canada, au Suisse, parti par la CFC ça. On le respecte. Mais pourquoi les chroniqueurs, les chroniqueuses, les chroniqueurs vont respecter l'homme de Dieu? Bon, moi le moindre pourquoi? Pourquoi ça ngana na YouTube ango?
hein plus toi là tu vas benga peut ko jouer so big passer des phones akoya mais azu de cela pour la deux chaînes mais lui pour la chaîne sous-souté et puis il n'est plus obligé à jouer sur le film il n'est plus obligé alors la responsabilité belé ba charge comme on le kilaé à la côté tant il y a tournage il faut se placer dans matin oh abonné ko pesa bien le tournage pour créer des temps pour nango souté à créer la bleu temps à créer pas parce que pas famille bota à créer partout ba kenda wala mais comme soutenir ba ko ko dénigrer passer de la parti gauche baroki ko éviter peut passer herbite c'est ça le problème quand vous invitez bota boya non ben inviter ta oh bon inviter bota sera ko boya et le ko tout bezi simba ba point comme or parce que herbe zalaki ni awa zalaki ni awa go benga ete to ka bébé comme continuer le film comme ko lobela parce que tout ce que bébé touche et c'est de l'or. Moni biso to le la raté pour la cause que pendeni même film na biso Josué 1 août et ko talama voilà tant ko tango déjà to moni na histoire au tali quand même au moni na histoire en tout cas ngana CP poli oyo ke fille il faut d'accord poli alinga buni ça se peut dans maman bois qui brique maman marie la leli brique na e abuki brique na nga ouais qui na 3e épisode abuki brique na nga parce qu'on a 4e épisode hier azolo bana mobile na vini vini aza le chèque mibali nyos tout oya ayebi na mokili na premier épisode kuta loba yeke alinga vini na kwiti ta kwiti silaki abi na silo na sina yaki déjà te fa le boma nao alobi ke non il pas na besoin vini aso meta mutuka abi ndenge nini vini ndenge za ata train azana ngote train ta niveau mimika bonga bi non train na kata filme na mba royaume tout monde ngo petit papa akufela ki pasteur elingi bala ako aya et même mwana ezapela na esala emaka sko bala basé belé dingo zo pas le bi azoka vision mais dingo zo pena ndena mona ok bien par rapport à Karine Pal quand il parle de verset mora do beta muta bimisaka mapa na ve azoba noé donc on voit que esimbi na été mais na on dirait dingi c'est bon ndenge na omonela dingi c'est elle quoi patrimoine papa ekufate parce que na sepela na pat na moi parti melanga ayemba kitoko parti melanga la moni na filmer et c'est vraiment plaisir on a premier épisode de sexenga nani ndeko na biso Karine Pal la bible ndenge loba boke no côté ba disciples partout et on peut ça biso peut tant que ne ba poto to que ne ba nini to voyager yes quand c'était le plan ndenge ba toza la rat so na comme na déjà église na comme célèbre ba mbonga ba bonze ça que na déplacer na voyager et dans ma cam au Bellevue azomo na Bellevue à côté social à côté makamba ba église à côté makamba non à côté un peu politique à côté rapidement gouvernement makamba to le kala face à face et ba l'état ba soda donc Bellevue a touché à touche nyonso faut te mettre la Bellevue ma boko parce que Bellevue ata chaîne na et c'est ba vie o et c'est mboko ko ta za yemoko et te place mo ba vie eze belé to kabola mboko en 4-4 deux personnes ya na sali manka gagner ya mieux vaut ya ngamo o ko kota wana eza ya ngai e kotelinga safra ya nga na kabola ngona mutu te donc biso na Bellevue TV to ça lutte na mutu te to ça course na mutu to ça makam na biso alors to ça la famille Libota film na on a 4e épisode il n'est pas trop tard consommez les films consommer, maximiser des likes, maximiser les partages, maximiser la vue. Toi qui as besoin d'ango. Et pour que nous tous à la cale na top tous à la cale licolo. Vous comprenez? Et tout à la cale licolo tous à la. Voilà, merci beaucoup. Voilà vraiment les parti où il y a promotion film famille Libota bon consommer film na bino Josué donc en tout cas maman penaki na Bible parce que musala na ezali ko teya yazo teya pena bato na solo ka bazonga bato pena bato voilà j'ai maibele to est-ce qu'on a sujet oyo est-ce que oyo ba pesu information oyo ya Baby Donja il paraît-il mutu eza bien nazo yo kayango ce sont des rumeurs jusque là parce que nga la mon place moté Donja kati bilamba mais nazo yebelo moko na bandal côté nanga na obima on dit na kibana ki osombe loko na ko nosomba ba popcorn pour aller à popcorn mingi maman mo azana sa ba popcorn mo asala ngo kitoko bu na moni baby na mo baby na garçon mo boy nzoka de garçon ba côté na baby kala nzela baby abalo pesa garçon ba prophétie ako prophétie les garçons wana
tant pas moninga ngakuna moninga bi oh pas bien que la donza de moi na yambi Jacob baby azwimba mo prophétie ano prophétiser lenga ah bon maman baby abetinga ba prophétie abi anga bo eloko liboso baby alobi nanga gros bébé natalaka motema na yo olinganga makasi nga na mola théâtre bato balinganga te tanda komo tambola tanda komo tambola deso de boye mpo na nzambe elo ya lobe na nga yango wana na motema deso de boye mpo na nzambe alobesa ba prophétie oyo nakoki koloba te donda betinga prophétie ke nga na oke poto oui abi na nga yo oke poto bebi alobi na ngango na prophétie ko sko ndenga latelaki nayebi te eza kwa lobby anniversaire na ye bebi tokutani lelo na bandal aprophétiselenga bato babake na abeli mutu na comprendre te abeli mutu ngai na comprendre te mais ngai nayebi kaka ke apesenga ba prophétie moko boye on dirait azalaki kala na kitambala na mutu alati robe moko boye batu pe bazo tala ye montiti baby aloba na ngai batu ba tala baby o comprendre batu pe ba tala baby ba comprendre que non baby wana aza comédienne skonde ba monelaki ye batu ba tala biso batu ba ka kwa caméra za pembeni ba tala tout autour à caméra la façon dont elle était. Elle a eu une salité. Salité c'est trop dit. Na mona ki baby oh na yebité. Mais toi zo ka pe bandeko balobi omoni bandeko na somo so basali pe émission ba bandi koloba omoni ba kisi vie après. Baby asimbi kisi te. Baby asimbi kisi te. Baby aza mwana ya papa na biso bakimbangisi te. Baby asimbi kisi te. Famille na mo ta simbi kisi te. Et d'accord que peut-être avec un cadre d'évangélisation, à se maquiller na makasi te, à la tineka kitamba na ye na robe na ye, à qui ko ça l'évangile, à qui ko ça l'évangélisation. Mais que tu baby ba. Pour la moni baby ya lo kutabula ma le blo na fulu te. Baby nenga za bongo ndeni akoloba makambo ya Belvina na mams na kata prophétie wana. Sika boye na professeur alobaki. Oui. Alobaki ni. Matière oh matière. Abe na ngai ke non naza ya bitumba. Bitumba la ngai eza makasi bato bazobundisa ngai. Wana ko batani nani ba. Atanga ikombo te pardon na ligne na ngai te pardon na ligne na oloba makambo. Eza prophétie folo bango na TV binani go bébé. Te aloba na ngai. Abe za bitumba makasi. Abe na zo uta wana bitumba. Bitumba zo uta. Na bato babundisa ngai. Na bato babundisa ngai. Après alobi na ngai ke abi na ngai yo toyebi bien ke eza temps ya Bellevue na sila yo abanga obi tanga pesa nga professeur ngo mun professeur eza ko mto gangelo nde ndo lobala nga azo ba pen ko baby on na yebite abi na théâtre eza temps ya Bellevue et temps na sila mais ngai abi mais yo kokota la kati ba nyona te zala saba na liste normal zala katikati kokota ngote parce que bituma no place ko utela okoyeba ngote sko alba nkabwe okoyeba ngote j'ai ma ko bébé baby tala na yaki concentré na kama boko be no tala mam na lobango na balari po balari da côté na nga na balari bat ba monaki bat temba otala bébé prophétiser nga na garçon mo batele me bazaki na ye nga la côté na garçon d'avoir prophétisé jusque là que o liboma na okamwa ndeni muteboma oyeba koma oyeba mama Belvue na sila ndeni muteboma oyeba komona nga abenga komona nga wana pe quand même ndeni muteboma akoyeba ke non le lobeza anniversaire na nga papa ke non ndela be lobeza anniversaire na nga sikabo alabi lobeza anniversaire na nga pour anniversaire na ye pour zaki ko leloti to kuté lelo lobe anniversaire na kutu na la mbongo tambongo na na maboko akisanga mbongo na maboko eko ba 3000 francs. Abiyana na mbongo te na nango tame ngai oboye na zala elanga nzambe. Mais lobeza anniversaire na tala mbongo na maboko 3000 francs. Bébé abeli mutu te.
Bébé zande que non, peut-être spiritualité de côté ma kasi et comme si akuta na oya prophétiser, akuta na oya prophétiser mais liboma abe liboma te. Voilà, merci beaucoup pour l'information. J'espère que va te bello. Vraiment ne ba commander ba comme koloba. Oui ba commander ba na bolingo te. Te ba commander bo ko la bolingo ko. Apprenez à voir l'amour. Humanisme. Bat ba beng, oui ya ko be bat ba beng absolument TV ba côté sur la ba erreur, oui bien. Alors j'ai mis ma babenga na babenga ndina DCG. Moi quand on analyse moi le bon A. Alors j'ai mis ma totally sorti médiatique ya Gabi. Ya Gabi a ko critiquer Luna. Na bisiko na bi ya Gabi ndinga za bon non to benga no ya Gabi. Aza ya. Ngai j'ai mis ma ibele. Qu'est-ce que j'ai à voir? Et puis les propos tenus. Oh! Ya Gabi aza yaya na bitu so aza n'est pas Luna. Ya Gabi ako gangela pe Luna. Non, aza maman. Na yebi nanga te. Aza maman te. Na yebi te pardon. Maman na za 44 ans. Et bon na yebi ya Gabi te yaya. Yebi ya Gabi. Bon ba pe na yebi te. Ako gangela. Na za papa Luna, na amukola maman Luna. Oza papa Luna Ako gangela Luna. Luna c'est le quoi mwana, le quoi leki, le quoi nyonso. Si Gabi a reproché le Luna à TV, ngai faut la faire na sani. Na le ba ya Gabi le mabe te ba bile msupe fala benga ya tana te. Ala makamute le kaki na leki osali bo. Te le kai na YouTube. Ya Gabi pa ko ça pour mettre point de vue na YouTube. Ya Gabi expliquer ndeni ba ça ba succès na batana. Ya mama gangela mwana na nzela. Ala yaya. Ya Gabi za yaya Ozomon. Ma biloko mususu eza ke Gabi abikelo na tenga mamba za ba succès effectivement na batango ba succès za la ba succès peno le ka aba Orlando le za la ngo super date ba succès peno za la batango wana ya Gabi biso ka mususu ba tinombo na western tant que kozongo ezate de wana nyonso kuto o mona ba mbongo na ninte mais le za la te. Ça veut dire que non bango fa devoir bango respect azolobi ya solo ba lek fa devoir ba ya respect mais la émission Luna asali mabele ti yondo ngozabo ba ko bengo pe na mission ka te na téléphone akobenga na téléphone akobe ko benga na téléphone biso ya Gabi ba ndiko gangele je ne pense pas que et là qui na téléphone na émission ya Gabi a une émission na yebi te so ya Gabi benga kela na ba bengo ni na lolotiliki na obongo na nzela phone na so ka benga kina ngo mais ba blom su petango total ngo ngala mona ko ya ko je mukolo na TV na mona ngo ndesi na impolitesse kindi ya Gabi ayelo babona ba ya Gabi osali mabe falo benga na téléphone pour ngala mona ndele za impolitesse eza que no ya Gabi mo fallait ki o asali pour ça mo ki dans malamu pour na ye c'est bon. Oh mona ba ke ba yaya ba devoir ba leki respect eza ki to ya bien ba leki pe faut ba devoir yaya ba ya respect ezali réciproque pe faut ba devoir ba na respect mama devoir moi na respect mwana mais Luna le kwa sali na vie na ye Luna a marqué vie na ngai likolo ya Luna esali ke yaya mukolo akei ko kenoko ye kokotala vraie identité na makamba ba réseaux sociaux. Tout le monde est-ce que c'est solo? C'est la première comédienne à exposer Ajnaïna. Tout ça c'est grâce à Luna. Luna moi ma bé. Luna le ko salut tu m'as marqué. Luna tu as forcé jusqu'à chercher les youtubeurs, l'internet, à entrer, à mettre le nom, à mettre Luna ma bé. Voilà, merci beaucoup. Donc, Luna za mwana mabe. Luna ba français ne ka beti mama na bo ya kei ko luka mamba. Mwana Luna za mwana mabe. Siko yo pa Luna za ne. Ne pa Luna za ya. Maman tenga comme na 44 te. Na comme même pas 40 ans. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il nous a le problème. AGN à TV. En tout cas, comme on est makasi. Comme on est makasi. Ngoki pena poto longne ko bima e longne pena ko bima e ko kweza sute to kende. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis ton côté na sujet suko na zela ki on ngo pena. On s'est retrouvé na fête mo yomoko na teka. Philippe Samson en fait il est kayen onde. Kitoko. Nene. Nena sende na laksaki. N'abé ne yaya zaka na l'action ko raté place monté nena la siki toko
Et puis nene la be na chroniqueuse on a mona ki lamba ya nene ntaliboso ya coutumier eh ba que tongela pas maman Karine pala tozaki na nene ba tongele maman na bord ngai na kena ki feta nene na bwaki modèle à rebo au moni modèle na tongse kana zoko pas rebo chulo awa satin awa robe na tchango skoyo fante sopa ntina makolo bien pasol na bwaka bla mato ya blé très simple mais très joli mon ngate mama mon la ba boy exhorter la ba mon la ka mukinde na lata kitoko kokoto na koto la teka allez on achète les cash nedi to quel mariage à yaya parce que nene senga da que non la tibno tout presque c'est comme on na presque kuna yaya on ne sait jamais ba mi susu to la famille to utela ngo depuis pas Karine Mokonzi to za famille to kabona te magam to la tendance c'est la famille mais mi susu to la bango ti yesa ko zonga to lo bana raté tika boy yaya bo bombela nga loko so na kufi ko tia ripte so e bo kufi na tia ripte ko salere te na matanga na ngoya ko yobenga pe na salere te na matanga na ba tu ka toko yo finga na internet mo ka bilo ka internet eleka mais so finga ba botu nga na internet tiliwa ponga na finga para mutu moto na internet ngala ko finga para mutu na internet ate lekeli ko minga tina suka na finga para mutu na internet c'est mon éducation mais so yo franchir au côté place au toucher moté na ngo tangisa makila ne pense pas d'aller bloquer YouTube partout aux la comme moni ne kwa ko na ye place mo be yo za ye be ke na mo lo ko ebembe ozate eh na mo ko da kufa ozate ya na ya be bien kashine ya na dégager chaleur na dégager aura oh ngala komi na vandi bato agité bato bazui palpite ça te paye que non ya ba crash ne bondeni me wani consigne bilo ba mi mona ka na bi zuiko na tali te ngapte ka ba ngo ikangi poto ngapela bato ba lobela ngo ba ngo pene ningis na yepe na te yateme ki de tabela point tabela nga na vanya tabela nga ko tangu to osvani bena bwaki misbela mo ba comédie na moni yalla ba de mon cœur ma sœur na moni yalla Lizad ya Silva na moni ba oh na moni marché ni bola na bon na tabela na moni aïe na moni maman Nicole Bakata bi bon après ici je m'esclipse na takula moni ibutu na bia famille na nga pena ne mususu yango wana aparte kana nde tozaki be famille na nga donc place osala que mona ko zaina insécurité te mutu yo tanga na insécurité wana zaki te baza ba confrère ba consœur o to sola to lia to mena to seka et ane que mutu na choix siko yo comprends mais to zabinemité on n'est pas des ennemis. Il y a des gens qui ont choisi des psychos. Si on a le bénin, les calamoni, mutu a quoi ou na roboya ko ya la secoune parce que avec pas l'autre là qui t'a dit ça. Na na la motema on attend. Soit finga maman la ngani la TV a quoi nga pe na baxer sur le mo likolo a quoi ya bien. Wana quoi ya bien. Na ye. Ce qu'on a era kubilo ka kolia la tali niveau to kanga maki. Et le ko ba tusu ba nga table mso ka maka côté mso to kanga mi to ko bebele. Ce qu'on a tel espace ya mesa. Qui ma table wana. Ba ki ma table mususu ba ka maka place to zali. Ce qu'on to komi ebe na table mo. Est-ce que ta famille boton ki ma te famille boto ya kabso mbali. Na teka on depela maman pa ba comme famille boto. Maman la bia maman le ka famille. Na maman. To ya ka 3 familles bota. Sikoyo bamsu ba ki makuna to kanga msiko mwa liboke plaso. Na talike ba sanya mbele wana eza da minini. Kota una ko ya wana. Ba mona mtu kwa gros bébé de la presse na tomboli pena like ba betia na tina mna ko plaisir la personne poani. Bo mo ande na mashabiloko. Oh na ko personne lengi wana ten. Bo zongo ndeni. Na talaka ibuti buta tanga kabe. Na talaka yela bela binanga. Leki nanga ici il y a de la place. Na toka ka bloko langa maleme na kilo kotika na koka la kuna koka la kilo mayele na kila ti koka langa kuna cache ne li solo ezate bat ba créer li solo kala kuna la solo na mutu te na solo na mutu te pa mamu to vena pemena mamu na cache ne ngana te kaka la cache ne kaka to ki de feta nene to ko sa ba bezite donc créer ba mona biso pour mutu so lobaka mutu so ala munoka lobaka donc ça ne me la comprenez que j'ai maïbe na kombo na aura la pesaka présence nanga la mu pipi la muke mu kuse mela na swesaka
Eh, bato swaki bino, hein. Eh, ya batayaka bato ngam blabo bazaka banani. Eh, swaki bino, hein. Hein? Je vous ai na se blabla kakipaka kokolo, kakipaka ya la sola la mututé. Apa mon maman mon nesa maman elo maman mon na bwe. E bloko le na olungwa akomuna ndenge mabete. Elo na speka mamuka ya mwana. Na olungwa akomuna ndenge ya mabete. Ebe bloko le dans la bini na l'aise, na kotika pe kokala nga na za l'aise, na kena nga boye. Na za l'aise. Avec à l'aise, yaya. Yaya, on ne connaît pas. Magé, batu nanga pe bazalaki, ba ko tapela kata distraction yaya. Po tu te vana na batu nanga pe bazalaki. Ya nga pe batu pe bazalaki kaka. Magé bazala telebation na bango me ba pe ka batu nanga. Batu nanga bazalaki te to bandeko to famille. Mais ba ko tapela kata distraction. Manani l'ifokolité la bango ni ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont ni la suka baba sont ni sont tini sont pini na lo yenyaka butu ko ka be coin à glisser par mesure de prudence mieux vaut na ke nango place où je me sens à l'aise. Yaya désormais j'ai eu ma ibele la palpiteuse. Je vous ai palpité quoi. Je vous ai lengi ça quoi. Yozo babongo mena il paraît-il mutu bozaki nazolo ba obeta mutu la baka obeta neteka ngai te na yokaki mutu ndalo beka bo ampasa abeta nani na so saka na ngana ko beta teka na baka ko beta ye teka ezaki neteka teka bina ko saka na so kana na obeta teka ba mutu bongo seke hein c'est comme un ndenge ni bino ke fête ya bato comme fallait teka zala hein teka komi kuna ndenge teka fazala faut tout na teka le kwana ndenge ozo courage ba mukena okobeta mutu mutu pa ko da pe mwasi ya mutu courage ngozo ndenge ni c'est que teka le kala subasima teka okota suba teka okota na subasima teka oyebi nzoto bien teka oyebi sima na mokongo mokongo na liboso po teka ko ba mutu beta mutu na ndenge teka ba pesi information na bi non ça teka au moins faut totalement ngo bien a mutu mo azo kote teka abimala mwasi mo libele mo mukile be munene lobi teka abimala youtubers mo libele mo mukile be mo libele mo munene na YouTube teka a sente chroniqueuse à YouTube tika boy ana zemi teka a mo mo ko seba mo na cc teka zo ko affronter mikolo keba mama mikolo makasi bongo mikolo na teka o basiba lembi a ese comme dako diable teka zo linga bango teka keba azolinga bango to bango bazolinga ba craquer teka ko lox et teka so benka ngabi teka nini yango lèvre pipes teka comme qui teka na fieko no teka nini yango na ko lulo non la bi yo ka na ça ba craquer encore arrête pe kitoko arrête ensemble veste na gilet 4 if teka longo linga soni famille bota teka la palpite non babi wani consigne wana consigne wani mot d'ordre bomi mona kalabi bo perdre famille bote bomi mona kabosa mona eyokani ntina ngata video na video na nga yo bi famille bote bomi mona kabosa banana tozalaka ba angel to ba famille bote de bevi kondi to palpita ka batu voilà toza to kimia voilà ya étape suka to très longo mercredi mercredi ta pasuka yango wana ça c'est ngapeza ki remarquable makasi toleka mibale esa ki autant so tozala mercredi esa bien so kanela ngai ya kobuka na te libanda wala mo espace ya mwa munene quoi zelanga ka mwa libanda na osimbisa mutu lunette nde na koto ibora la bibi kuna asima lunette elongo tokoyebanaka so nazaka aveugle tokoyeba ngo jour yango so okanela nga kobanga no te mercredi libanda oh naopesa motu nyonso tu rendez-vous libanda ya mercredi ya fete ya nene libanda so baafronte nga libanda te boyaka soko banga na tv te naoloba ngo naotamena mna te boloba so banga nga te bofinga nga pe te botanga so na milati te boyelo te boapam nazela bino na coutume lo te na suivi kutu na moni pe bino te siko tout cas na religieux voilà au Canada j'ai mis ma occasion est offerte à tout le monde venez le mercredi le podium est là les caméras seront là par-ci par là papa la ngata moi mbate salo moi bien
Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. C'était là Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. On a Botola qui est Ariachou. Ariachou Zobal. Obinga ngamba ya shooter. Tena ngamba ya shooter. Tena ngamba ya shooter pani. Elle ka batu bele bana kingo me bazangi mayaka. Et beba mayaka bazangi kingo. Mais on dirait pas ça chinoise. Ngai ndo moninga zabo, je pense. Seul le lobe Dieu m'a fait grâce. Ya ozala mwasi ya mutu. Na nzinto na la vie de couple na réseaux sociaux. Et yindi ngande na YouTubers mbai na ngaza YouTuber te. Mbai na ngaza YouTuber te. Non zo makamna ngana na réseaux sociaux te. Détrompez-vous, non ya te na réseaux sociaux. Peut-être mobali pe azaki mabe poto mona na école l'officiel baza. Bakaboni na bango, mais ce que eloko basali biso na Saint Marc ezaki nini? On va dire na Saint Marc. Bazobina. Ba créer qui des buzz. Mais selon les informations, c'est Marc on dirait comme ça qu'il solo et puis c'est Marc Kanda Zoua Atongi. Ba audio na epé bimi. Mais na niveau Saint Marc. Na niveau Saint Marc. Je suis déçu. Na niveau ya Saint Marc. Ce qui est solo makam oba lobby nga na déçu. Mais la Saint Marc ta baba combo na mon internet to. Baba combo, ba mériter respect, ba mériter ba honneur, ba mériter ba nyonso ba Saint Marc bo mona wana. Mais ce le lobby bimi ke Saint Marc nda bongo a otonga muto kwa Ariachou et pas ya mwasi ya mobali o Ariachou linga bala. Et ex ya mobali o Ariachou linga bala. Po ba bien passer da projet Kinshasa, ba bala na poto. D'autres calamité. Ariachou wa fille des chats. Ayeko laksa elengi ya mwasi na ye kitoko ya mwasi na ye na réseaux sociaux lobby yango ndire. Mobali o bala ye. Bala so bala Ariachou. Faut ka ninga so cajoler Ariachou. Non Ariachou basala ko na matière ni bébé. Basala ko la matière ni. Ariachou na mo ko dali tuma. Wala ko tuma na mbisa mai. Ariachou. Yo ali mbono bate ba mabaku na kati te. Ariane. Et que moi dans la lèvre pulpeuse hein. Abomi Saint Marc. C'est moi qui à la bobo. C'est moi qui comme au la table. Eh na raté boro. Na raté boro mais sopivier. Ce des solo via sopani quoi. C'est pena ya solo officiel solo que via tongi bongo et voine bibi via sopani. Na ba kombo to azala nango. Na ba kombo to azala nango. Muninga boseki na makambo ebimi. Ne ba so wana fi wana. Mais ce que ça bongo via sopani na niveau ne mambote. Yo omuninga mamna lo ba yakobe. Ba yeto ba tibu to bane ko bango bike ba sopa la ton internet. Na biso ba liangulu ba bebisa bikila. Donc ba yeto bane ko ba to respecter to obona no mole. Moi ba respect mo be. Ta bo sopani. Boya ko bamba na ba ya TV je suis désolé. Excusez-moi. Bolimbisanga. Ariachou. Toshite na biso. Ariachou chaque fois ndako lobake na revanda kimia te libala commission bolobaka babali sanga en fait quoi longo na libala. Alongo na esuko mobile ne mo mtalingi na réseaux sociaux. Dans la réseaux sociaux la kama bete ya. Misu ba tukuta kata ba bisable ba taxi bis bolinga pe komi ya libala. Bokuta kata église bolinga ko na misu ba kata toilette ya terrasse. Oya kiko se soulager ko se soulager ba passer ba numéro et comme pe libala. On dit ba bindi na kutanza batu. So lelo Ariachou ko tele mobile na réseaux sociaux ba bala nae. Ma bezap. Na sema ke daki ba beze. Basuki na beze. Na beni ngane ba ko ba solo. Ngabe pena que non sema que pena Ariachou libala. O tu veux qui beze ke lekilanga. Bon de toute façon eza libala te mais muto a s'engager bimia bala. Na muto bozane bo vivre ne ka lisola libala betami. Aya libala no yaya. O boy na ko za ba fille ba goûter laisser ba simba tiki. Zala moi c'est moto yaya. Bala na yo ba ko tu alias moi c'est moto. Wana fille de chance. Wana étoile no yaya. So libala na obala. Ata 50 fois no bala na ngai. Ya problème te. Ata 5 fois no bala. Ya libala. Ariachou félicitations maman. Voilà, merci beaucoup Tosilici. Ah, vraiment, gros bébé de la presse, aussi Sinayo. Mon clé, tu vas retenir nini na passage émission na oyo na botole okiti lelo mukolo ngwende na botole okiti mot de la fin na yo. Mon clé zaka ke soko monike ko ina na ongezo matamakasi. Na place ke hôtel nga pozo me manu suma pam. Rendez-vous zaka libanda ya fête nene. C'est le logo makasi. Pour la bat inanga do bat bola tala bat bola sa en longi komoni ba en bola sa longi na bino Neska bozo kambeli bo chuba ngana kufa.
Eh, non, non, la haine, je sens la haine. Je sens la haine. Non, senti haine. Ce qu'on a presque au Lucam, au bon moment, place un amoko. Tiens, c'est encore la moussa. Eh, c'est encore la moussa battu, yaya. Ce qu'on appelle la moine belina. Au grand logo, c'est encore la moussa battu. Pour ça, on y a la moté. C'est que haine, na wana, elle, on y a l'oroté. Et ça, elle est monté. Parce que quand on a comme blog à YouTube, et qu'on appelle que on s'attend à l'onga moi, ndeko moi siko. Eh, ni moko bonnet kaka atu loka l'oro ba kufa. Dans mon thème, maman, mon tola c'est mon thème, maman, donc abi ana rato kazo ko boma yaya. Yaya. Même si on a kufa ma blog à YouTube. Eh, maman nga nga botanga 9 mois boyo kasi nga kufa la blog à YouTube. Nga na YouTube ko sa musala nga na YouTube pour la kufa la YouTube tem. So ko luka mutako lia la famille no luka la ba YouTubers luka ngate. Amen. Partout que nos mots ngate. Na banganga ya Kinshasa ya Pointe-Noire ya Brazzaville ya Gabon ya Cameroun ya Benin ozwanga te. Amen. Banganga ba Selemba ou ba monga fula olukanga ozwanga te. Place na bomba c'est tellement hein et la kata beaucoup tout tu sais na ki mongwe na kata beaucoup tout na bomba mapenza. Parce que elle na au niveau comme okende. Ya ta pasuka. Ya obeta ngaka liboso ya mariage ya nene. Voilà, mbote na yo. Ya pesi mbote langa la Belvi Kondi la patrona. Mama Kioma. L'absence de Belvi Kondi. Absence de voilà. Nzambe sima moni monanga. Na moni ba miniature nyonso Belvi a saboté mariage ya nene. Belvi ayet kutu déjà coutumier nene o ba jou ba ko pesa bilo. C'est que nene 5 fois, à 5 fêtes. Près de ça la fête. Jou ba que bloc à ça la réception. Coutumier fête. Civil fête, na religieux, et ça le quoi 5 fêtes. Belvi ayaka jour voilà. Et puis et tomba que jour ni jeudi. Oui bébé tournera chaque jour. À quoi tout le peut tournage peut les qui m'ont fait mon ta déjà tournage né. Et à te que notre va tout pas diriger te yé mon ta déjà tournage né. Mutu faut apema. Samedi blanc boyebi embouteillage qui na RDC Congo. Boyebi embouteillage au qui na Congo samedi. Net ka va kufa. Célébration il y a 12h et ça a mis 16h30. Tout le monde là va 17h donc 18h. Eh, mariage naebi na ngate. Civil moko te. Après na suka na lunga pesa apesa lumunga transport na mona te. Nena sali yango. Tika boy. Na civil na. Na civil a nene. Renate il faut ka pesa tout transport. Tika boy. Il faut coup Renate. Ba tu peux pas jouer. Ngazo transport pa ni Renate fou. Siko ya nene nazo ko te poto ngana kibango ba kuna papa ba songa na mbouye ba pe trop la longwa. Nena bi jemima. Transport ngabi loko kuna lo nene zeki na mbongo nde niveau boy. Tina ba transport na civil. Non, nene on a religieux. Fona kena suka la ngona ozwani ni transport. Voilà, la personne boya ki te boya. Boya mercredi. Na suka ya mariage ya nene bokozwa transport. Frais de régie. Mutu to azwa ki. Na sina comment nzambe. Oh. Na chuchu le gola azonga ki. A raté. Renate il faut pas passer la ndenge na. Nene pas passer la ndenge na ye. Donc na Renate na nene pas passer mbonga transport. Oh, bobu ba oui ba mbonga ba bato bato sa confiance. Na pesi mbote langa makasi na periki ya Bellevue. Na pesi mbote langa makasi na manzaka ya Bellevue. Sandal ya Bellevue quand il a patrona ba robe na ye sera ko ya fête nene mercredi robe serait wa kolata les gens appellent ça ba mbote donc ba mbote ba kamunyoso ba sani na ye ba lutu na ye ba kopo na ye tout ya Bellevue voilà na pesi mbote voilà merci beaucoup en tout cas to silisi awa voilà rendez-vous ça moko mercredi hein le que moi que faut na liège ma bien na ya ko bomele ka liboso nini zala ka libanda wana o mona moto o eli kitaka bou ndeko tumba yo o comprendre. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous à mercredi. Tous ceux qui ont continuer toujours à s'abonner à la chaîne Abino GI Télévision et bon continuer à liker, à commenter, à partager. N'est-ce sûr? Tika pardon. Voilà, maman te belé na Anima Longa, maman a pas ça, maman na Élysée Lombula, maman na Davina Lombula et puis David Lombula. Maman te belé na Judith Mboyo mwana popi à Djobour à Kenda et sans oublier Fifi Makuta na États-Unis ser nango zoyo kanate na ebité
eza ndenge nini. Voilà, tokutani na numéro ya sika soki nzamba azongi te tokosalela bino toujours musala. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24h/24 sabone na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.